balinga garçon wana apusana na deuxième mandat. Tokomona. Ils s'en foutent de vous les Congolais parce que vous êtes dans les distractions, les quotités, Yamado, encore serré na yeba biloko et bima kiwan. Oh, toujours kindete. Bon, mission on a ça là comme moko. Si na songi na micro. Na ba ba na bilo ba ya ko sala ba vampire makambo ngala ndolo ba likolo. Ba ngo ba mona ma. Quel fait vraiment yema bien? Parce que bonjour on va monter na Congo, muntu a dirigé pendant 18 ans, toke na élection ba JGT. Si quoi ba JGT pourquoi? Parce que oui. Bah j'étais pourquoi? Azana parasoleil moko où ils ont fait craindre ma peuple congolais. Comment ba pays où ils ont indépendance ici manabiso ba comme développé. Singapour, Malaisie. Oui na te photo finga président mboka na bino yozo lo botimba. Mukanda wa balukila ngo ndeko wala. Mutunete petit na biso petit pour tout trésor. Joueur international, il y a nation. Il a postulé bondimi lelo batabasuki barasta na cité bokata ka bango basuki batama boma ngele bungi. Voilà. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à sur KTG Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1. Chaîne numéro 1, OSP, la cabine de toutes ces informations, Kakandene Sarabino, ceux qui ont s'abonné à KTG Culture Africa, au cause à la décité, bah nous y a bien, bah info réelle, toujours, l'émission Rabino Obolinga, P, Oyo, bo préféra, Tokundola Bosolo, Webike, Tokundola Bosolo, et la Rabino, bah info vrai avec son servante Nabino, Obolinga, P, Obo préféra, Darka Sengoma, la femme qui change, la figure du monde. Na plateau Nabiso, Mokole Alelo, de Ambi Moko, y avait invité au peu au message Kolanda, Nabiso Boutulo Kola, Moi, Rasta, Mane, Mamona, Nayene, Toko décortiquer l'actualité, Oesoleka, Namboka Nabiso, Yamokolo, Moalelo, Toko Senga, na Oyazana derrière caméra, au fond de ce plateau, aux Ibiso, invité Nabiso, Yamokolo, moi, Lelo, c'est parti. Man Mamona Mbote Ngoma Dorcas esengo mingi na kombo ya tata mokila likolo la se ndenge oyambi biso suna mokolo Matondo Man Mamona ça fait longtemps ba boné na biso ba ko tuna Man Mamona fidèle chanteur Man Mamona yeyo azongi zus na KTG Culture Africa le tozo landa Man Mamona okebisa ba balanda okala nini na plateau na biso mokolo lelo matondo mingi esengo mingi mokili mobimba na bandina na nord kuna place bozana bazulu kuna ozulu ya la nord voilà mindele ba chanja na bango ba cha nord neti Europe oke nord ezalaka Europe te no Europe ezalaka sud. Oh nord ya la zulu donc ba chanja nde mais si zulu bazala en Afrique du Sud le bateau likolo likolo donc monde des abos pour ce monde il y a un bon océan na fleuve kita le temps fleuve na c'est kita là bas déjà na ba débris na biso na ba salité na biso c'est que nord ezana nord te za racine et à la racine yango on appelle sur mbote na ba ebasa na kati États-Unis chez Lamputo na kati Los Angeles Rasta Mosengo ozo ranger album na pesi sur mbote na kati France kato na kati France Coco Seruti place azali na ebike aussi au gangi au fungoli déjà machine donc na pesi mbote kuna na sangrier et pas ya Babi Masengo le grand prêtre ya sangrier c'est tozongi na kati France tozaka toujours na le casse muntu kokompila kiteka mobali ya mama Mimi première dame puis vous allez payer à libéla puis la deuxième dame te na pesi mbote ne Steve Pena yangala na kati France kaka toujours na kati France nazali na ba maître Aïde Chungu kuna place bazali na pesi John Makiese na kati France ba bon anniversaire ya tronga na bagisi yango lisusu na yembeli yo lisusu bon anniversaire heureusement mais on a terre jamais
de la salle na redivision. On redivision. Donc ça m'a redivision. Voilà, photo fêtant. Donc joyeux anniversaire sous Mato Bandé dans tout ça rediffusion. Donc on est bonne année à ma tête, basala ngo les deux. OK. Ba commune musu basala ngo les premiers. Mais ma tête chaque année à la 2 janvier. Na bandal les 4 donc comme anniversaire à John Macky c'est tous ici. Soit au Kenya Suisse. Pour battre ba moninga te 5 mois. 5 mois. Donc pour ba sentir que non na zongi na chaîne oyo. Na zongi le sous message oyo ya vérité, ya révolution, ya kolamusa peuple ya kokundola ba secret oyo bino boyoka na mte na bato baza na kati ya Switzerland. OK. Na pesi mbote na Tox Motomba Yalo Mambweni place aux Olivier Dimosi na Lausanne na pesi mbote na roba mwana Kingoi mwana Njili na quartier 3 na pesi mbote na Dani Lukombo les bourgeois makamnyo sasala ngona bourgeoisie so toke na Belgique na pesi mbote na baya baza na Belgique ba Richard ba l'équipe belé mamona yo ça fait beaucoup de mois Tina ba Inde donc bato bazali vraiment voilà sous na Pointe Noire le staff man mamona mon farma boza kuna na Pointe Noire bobimisa TV na Luanda Afrique peut photo lobela to lobela pas Afrique na Luanda na KTG News na Luanda na ebike na minute oyo ba céder au graver lingo banda so ko ba kika ka ba céder na ya solo na Maroc bazoteka bazo graver biso ko zo ba droit vraiment et c'est mon mingi ya komona ngaso komoni na bungi vraiment ezale ko bunga mo teki ya ko banga to ba corrompre nga to nini mutu na mokili senga passa la observation ya nini oyo ye alobaki pendant toute l'année mais ko sala pe observation ya kotala ba YouTube bande komini baleki na KTG News bande komini baleki pa ba Papi Gen bande komini baleki pa ba David Mbele pa ba mama Ndefwa Pembe ba chaîne ngwe komie bele na moni vimake oyo bana Kongo bazozila bayoka bolobi yango te ya solo ana kakusikisa batu oke pa pasteur John akanginga panzi nazo ya solo na kiti na mission joa solo na ndaka bango nyonso asekisa nazala contre mu yo mo seki yango yo mo pasteur John abi vimake no yalinga kaso moi sasa na bizanga ya che donc momi na parole la telinga di gondo donc bravo mon frère place aux âmes na landi na poto ba combattant bodé koné na dou na moni ma ki combattant kufi na seconde bon na bino na landi balité ya kanda ba vieux apakula produit wana Denis Lezi na landi ba tebele na moni kaka vous êtes toujours dans les distractions ngele bungi ba bwangala na yebi bino Biso na bana poto ba Congolais tout ya Congo ba autochtone na Congo bazosila ba yoka bozolo ba moté voilà lele bozo kango pa man mamona fidèle cher tournance wala bike man mamona de retour OK man mamona te pèse ba meilleur vœu non ben tournant tout ba meilleur vœu toza déjà na moment ya ba fête man mamona toza pe et Nathan ya élection campagne bientôt tous qui ne voter semaine prochaine le 20 mercredi tous qui voter alors et tant que moi namboka molobeli ya Congo ozo analyser comment donc biso nde toza boye tolobaki na bino déjà ki na pays oyo tozalaki na baposa ya élection te toyebisaki bino ndenge biso moko tozwaki pouvoir na maboko angele bungi wana na kenkakati lubaka muntu ko bajo wana bazokanisa vie wana limete Chilombo numéro 20 ndenge azalaka santé wana yuma Yumate. Oh. Ngana lobai na bino to pese
ta aumela ndenge mutu moko boya yaki na mboka oyo aumeli a détruire Congo mais na mukelu to vandi na vie wana Chilombo man bolandanga na bémission berere ne misusu na lobango voilà mais na tambuli pendant 5 mois na observer surtout raté vie wana mabeoza surtout raté esili par rapport yaba besingizila oyo bazana kati ya mboka oyo parce que ngana yebisaki président de la république vérité oyo ya côté laki na poste étant que président baloba ya faux baloba ya vrai Barabas alekaki Jésus Christ ba crucifié. OK. Comprendre? Soit que Jésus à la musaki batu badaya bakoka batelemaki. Avec les bamoni ba marié ba bali ba stérilité ba boti. Ba boti anesi batu. A commis devant masse na Barabas na Jésus toponi Barabas vis-à-vis oui yakobata mapete pe mo kutazo ganga wala mwana bano ko epilepsie Jésus mutasisa kango oui maponi Barabas siko biso na kati ya Kongo tozwi mutu babengi Félix Antoine Tolongoliam ba tozwi mutu babengi Chilombo Tshisekedi. OK. Il fallait ce que tu calami kamimboa. Ah, le léopard, monsieur léopard. Tu calami kamimboa. Le qui la commencé, vombo qui la commencé. Tout ça là, ba poil ya mboa. Et la mouka place moko. Et là la place moko. OK. Mais tu mi compte ici na kata distraction. Ya batu moko boy o ba yé objectif na bango ba boto la Congo na maboko ba vrai congolais. Objectif neti banani o ba yeba boto la Congo na maboko ya ba vrai congolais. Mutu wana o ngazo lobela. Excuse toujours landa toza na kati émission batu bazo benga bo fo ba benga parce que toza na kati émission. En tout cas boko ko aider man mamona. Nous sommes en pleine émission. Bandi konazo ibsabino. OK. Oyo nyonso ngana lobaka pe na loba na mashaka mote na banga keloko. Tangu tomona ki déjà que Congo ezala ba infiltré et belé. Nanu to longoli ba bavir wana te bo forcer garçon wana na 2 ans de pouvoir au ya salaki akende na élection. Si vous avez l'élection, à te coucher à nani adversaire étranger. Étranger le coup là, maintenant étranger maman. Tout ce qui est oui, tout ce qui est. Bah diriger biso na étranger pendant 18 ans. 18 ans. Étranger va salineti a bombani orque chef ya opération. Yemuta ngindi si baninga na étranger. Neti ba Moïse Katumbi. Est-ce que Bayibi mbongo Congo yuka maman. Nazo yo commande maman. C'était volé. Ouais, Moïse Katumbi. Né à 68. Qui? Moïse Katumbi. Samario. Bayinani na pouvoir nangele bungi wana ya garçon wana zalaka na kinga kate égoïste wana. Jikaka te Hippolyte Kanambe presa kombo na été. Tozo kende. Bino mo congolais bo lingi vérité, tozo lo ba vérité. Même si je meurs, je suis un canne à cycle. Quand vous coupez ça, vous connaissez les effets. Et que bime belé kokobo no katamu. Bilanga kokobo bo mango. Ngaza kokoa. Minene ba proposer ba nilotique ba tout ici land que ma belé wana ya Congo il faut boto la mo ba congolais. OK. Biso to banda déjà ko tia ba mo distraction nanu ya kosambela ya lokuta, distraction ya musique ya lokuta, to komisa ba mo ba voler ya ba mbongo na bango ya ba trésor public.
tokomisi bango ba ministre mais to inculquer bango ba science na biso po babanga ka biso bayiba ka mbongo peuple ne souffraka tango zo souffrir to influencer ba musicien na bango ya ba PD bayembela ka bino toujours obsession à le peuple là lipongi le notala befe tozo la mboka mwana mboka na étranger Moïse Katumbi bavia kisasa bavandi o bazalaki pembeni ya Kabila yozo yoka kimbuta zoloba ozoyoka boshaba zoloba ozoyoka mama lukiana zoloba ozoyoka obemina kwa zoloba bon pourquoi bazoloba te parce qu'ils ont le pays par un jeune homme qui vient de Tanzanie ngele bungi bukanisi makamboto yebiango te. Vous êtes des intellectuels de vieux papa du Congo pour permettre de diriger biso. Balongwe pété. Boké na l'élection. Agent de sécurité bazana ba demiab na ba aner. Rien ne change. Bazakaka. Botoké na l'élection. C'est les gens qui ont dirigé le Congo pendant 18 ans. Bon jugez maman. Le problème qui est là. Bayeli biso garçon mo banda oyana Tshisekedi na Kabila le père Mosé comme na ye commandant Apo Hippolyte ba proposer garçon wana ba proposer qui quoi que toujours tia yo dirigeant na Congo abi menga na mtamboka wana te bokondo tanga dirigeant pourquoi OK na baraye na baninga na ye batuti bakamati ni pasa na ye o azala kana kingakati. Oh, ezala bongo. Ezala yoka ba secret bonzo na posa ba secret. Oui, dévoiler. Na kima ni micro. Dévoiler, okipe mo dévoiler. Parce que na mona ke ba congolais bozaka ka distrait. Le lo yo kentu okomo ba mupenge voter mupenge. Oui, mais en fait vieux boketu albi qui est voté. Il connaît pas de mupenge, c'était l'étranger. Mukwa dessus aussi il est étranger. Ah bon? Yoza mwana poto ya yuma. Oh. Ba yuma mobwe. Bo mwana neti mboka ngo photo kendaka na ba théâtre. Ba théâtre na bino be ba la photo bo tikila na etana kamwa. Bino. OK, je vais pas me combattre zo telema pona mboka lelo komi. Yo ka santé to ngele bungi. Comment expliquer ça diaspora avec Félix a dû vraiment ma solo. Ba vieux moko boye ba yeba ki vraiment ke garçon ya koti aza souci ya commandant Ipo. Ali ba bare commandant Ipo po aloba ikuna ngala koloba nini na étranger ye andimi neti ntaba bakangi singa na kingo aye est-ce que pendant 10 ans de pouvoir ya Hippolyte Kanambe 18 ans de 10 ans nan après sa discours ni alobani rien. Il s'en fout de vous les Congolais parce que vous êtes dans les distractions de quotité Yamado encore serré na yeba biloko bima ki wana. C'est au bébé oh toujours kindete bon mission on sala kaka moko si na songi na micro na ba na bino ba yaka ko sala ba vantira makambo ngala ndolo ba mikolo ba ngo ba mona ma quel vraiment yema bien parce que bonjour on va monter na Congo mutu a dirigé pendant 18 ans toke na élection ba JGT si quoi ba JGT pourquoi parce que oui. Bah, j'étais pourquoi? Azana parasoleil moko où ils ont fait craindre ma peuple congolais. Parasoleil wana est-ce que par les autres autres baguettes? Parasoleil on va se faire avec les Congolais cara. Ah bon? Yo on dit ma maman mutunete Jakinda la rose à la métier là. Métier là. Mutunete petit na biso petit pour tout trésor. Joueur international, il y a nation. Il a postulé bondimi lelo bata basuki barasta na cité bokata ka bango basuki bata maboma ngele bungi bata basuki bakote kuna ba mama ngadula soki ba mama nani bino soki banani oya ba théâtre donc pays et comment pays s'il vous plaît pays outi na théâtre il y a garçon mo boye bien rien bati à diriger pays
pendant 10 ans, alobanga na ba Congolais rien. So ka meke lo ba ro mona moi moko bimi et bimi balobi dosé. Bato wana ba bosha ba mova sakana banani ba ko mutangisi français ba professeur à danser ba Congolais. Bozo mona bien vraiment étranger na tête ya pouvoir. Ayeli ndenge nini bomoni kaka l'art les soifés d'argent. Ba soifés d'argent. Le second aujourd'hui, tout le monde boye azana posa bakanga bato wana po baleka na ba TV baloba bolingi mutongote. N'est-ce pas bakanga bato wana po depuis non tu lazala posa bakanga bato wana. Bino bazala ta kuna ko finga ka matama minene bino bazala batama wana po batata na bino babokola bino biente. Alors biso batata babokoli biso na respect na koyeba kofinga te makambo nyonso na tolanda ngo na vérité onga na zoloba wa batu na poto bayebi yango lelo man mamona jikaka adigjaki pendant 18 ans oui mwana mboka azui pouvoir pourquoi pelo koni esala ikeso ike ata ya jikaka tambusaka mboka bete sangi mwana eza makambo kotambusa mboka te eza makambo na tete ya pays akomaki wana ndenge nini bakongole bamituna te pendant 18 ans apesa discours moko te aloba na bino eloko moko te a maltraité bino angindisi bato baza pour ye alabimisi bino baboyi basemba et puis asali siko batroupe ya barébellion partout ye finance ado financer kaka abombani. Vous comprenez? À côté de Silibiso, infiltré dans l'armée, infiltré dans l'air, infiltré dans l'aéroport. Si vous avez un moussala, vous avez un bimisa, bangele, besingisi, là, n'amboka na biso, oh, élection. Élection, pas, na souka la automona, étranger, na mwana mboka, bako, ouais, na mboka. Na Félix. Na garçon, Samario. Na Samario. Moïse te Samario tango balanda ki tango baswana ki na type na ye wana la ngakati po batango bakomana bango bataba vewe tango baswana ki na type na ye libale kufaki akimaki abanda tambola la passeport ni zambien bon mutatambuli la passeport zambien ayesu na mboka oyo azo postuler to zaba yuma zaba nani ba congolais to zaba nani ba zambien balobi comment c'est possible un Zambien a été postulé na présidentielle. En fait, na cour constitutionnelle, en fait, bazo reconnaître Moïse Katumbi, aza congolais, azo reconnaître les congolais. Batu bazo reconnaître que aza congolais lelo babundisa Tshisekedi parce que batu wana bavandaki quelque part bangindi na mbongo bayibaki na tangelo bakombola bango PPRD batu wala tout baza ba postuler ta ba poster PPRD ba so fait de pouvoir à marque là ba boy ko postuler et là on y va préparer pour baza na locomotive na bango azana essence azana mazout azana ba démarrage tout et c'est pas là et bango ba wako ba zina kaka démarrer mutu ama démarrer étranger ba tiena na pouvoir ba a diriger pendant 18 ans alors si goto na 4 ans ya Félix so 5 ans euro Chilombo sali et sali déjà 23 ans. 23 ans on a beau juger muto atiki Congo la libusute. Enta mutanga vandi quelque part abibisaka ba trouble. Comment ye Moïse Katumbi alobake soka koti na pouvoir 6 mois c'est trop trouble wala resila. Ndele momo boye na kaka pays na biso pourquoi ça parce que Jésus ala tabino ba contrôle. Si quand tu comprends pourquoi la Congo va en fait ils reconnaître Moïse Katumbi aza congolais parce que baba ndaka nzambe moko batu balala na masoko to katika na bokusi ba pede toza na guerre moko bana nzambe na bana satana tozo yeba te yo on dit maintenant petit monde qui fali ba pese 84 visa au côté de la culture. On dit vraiment que PD a eu 5 ans à aller-retour, il y a normal, bateau pime là 6 mois. PD on est là. Bateau qui ne m'a pas musicien à Biloana. Au yé yo. Bah PD,
sikoyo yango monde sikoyo bakongole tele mpa balingi kolata makambo bamisisi baza bapede komana nga mola musicien oyo amoni kaza pede te afunda yango na musicien me nayembaka misiki nini oyo bango basalaka hypocrisie neti balingaka yango pourquoi bayambi bato baza bamosexe nero pourquoi boyambi na balesibienne pourquoi bambi balesibienne pe baza combattant makamni nga nasaleli moto élection mais soki nalobi ke to vote Félix Tshisekedi parce que toza bana ndako trouble na biso na ndako tokobongisa soki totikali biso na biso mais sikoyo tozosala élection na armée bétranger baza bainfiltré ba haut niveau bagradé ya danse boyebi vimaki ye mwisingizila aloba pa anglais na teni ya FARDC alekio grand frère akini colonel moko boye na grade akota pe na kije na aner infiltré na aéroport infiltré mutakotsaki bango garçon wana bakangaki singa na kingo neti ntaba bayaki na ye na Congo ale mutu yango azali Félix abandola kisabino déjà que naza d'esprit mwana ntusu so mwanga ntusu tanga ye sikoyo tobadokende boforce élection koto okomona catholique telemeli président ambongo ntango nalobaka na bino aza étranger nana répondanga fidana mpe aza étranger befiltre bakota na bahaut niveau bahaut sommet so tobandi olandela bango ntina basena wana baparlement tokomona bango bazali et puis bavie na biso ya kisasa bayebi vraiment ke baza sikoyo tilongo aza na besoin topesa confiance tolakise vraiment ke toza na mposa mboka échanger mpo ye mpazwa courage ya kokangaka bato wana tozala baesclave baoyo bazwa makasi ya kokende kuna bazwaka mwa basalaire ba 1500 ba 2000 mais ntango kotala calcul facture ndako courant mai bana omona lara ngo esili sikoyo biso toza na mposa toluka vraiment makanisie koma moko tobongisa ba salaire na biso awa tobongisa pays na biso bandeko na biso bazali banda basali bazonga mais distraction na poto bazalo na ba combattant tout bazaba ta distraction surtout ekiri ya garçon wana boketu makambo bolo abundaka pe pona mboka abundaka te comme comédie abundaka pona ba musicien comme ya sala succès na atelemi siko baningo basala ka succès ok bango tous les oiseaux de même plumage on peut comprendre c'est un aventurier azolia na YouTube a fabriquer ba makambo moko boye point vivant ka na Europe akoka ko ya Congo te ya ba so Félix Alongwe akumisi mukwege ko président bato bakande na ye bazate bazali bato bazo daete aza muta Félix me babaye na ko moko boye président bano ba teroti na palera baluka barangini bango moko siko makambo ngala zolo beza makambo oyo bana poto bazila ka bato baloba ko pété yango kasi na bandolo kasi na yo ba ko bazila ba musu baloba ba combattant baloba ba politicien congolais il y a des combattants qui parlent. Voilà. Je félicite mon papa l'ancien journaliste expérimenté Kwede Kimpele ce bozana émission moko uta ko lancer makamusu ngala lobia ye par le bakia. OK. Comprendre. Donc ba sakani na ba intellectuel congolais na bana ya Congo ba tcheli bino o ba benga vraiment ke lumbila na place ya ki président a BTP 18 ans les forme a comité ya i ba congolais ale bino kuna alléluia nzambe akoya kosala lisusu te sia sala tout akenda donc eloko ane sala ko passe man eloko ane sala esala ngaka te basi Kwede Kimpele wana bayoka ba passe bato bazebele na bapoto omona make bozo solo na boye bafeki kinkala za na posa ya ne kina wa azana wa faire na kosala mais asala moi société bo makisi taxe ya libanais ofuta taxe te général mutawa batela mutawa kolanda général ngo boy infiltré pays marché kana ngwana na biso ba toke ba université te to expliquer bino ndenge pays marché
allez kota siko na YouTube bato afere bato ya fali bato wera waze quoi héritier nini ba petit bazaka ka focaliser na ba bêtise makambo esengeli ba petit bayoka ka yango po soki président sakani peuple landio comment ba pays o ezui indépendance sima na biso ba komi développer Singapour Malaisie oye na te photo finga président mboka na bino yozo lo botimba mukanda wa balukila ngo ndenge wala un pays vraiment pour risquer n'andé pour ça la poto un jour minde va on refoulé bino pour bazar ba on la pour ça bato ba comme ba PD bino ko bobo ya qui PD bato tout ba otika en France au fond ma festo vendre soutien dans 10 ans c'est vrai que banda na 2025 ah bon France est comme terre ya ba na bana bobo ti pour comprendre te ba comme bala na ba comme ça na makambo na ndako yo mo toute en Afrique soko ozala no beli AVC matali parce que ya yemi yo za nyama ya botami kuna oya ko boter na ta esclavagisme na mwana no tozo mona mote mwana petite sœur na grand frère bato sala rapport sexuel la salle de bain père wana bela AVC te to mère wana abela babela petit on peut yo kabo pour la qui c'est on peut la TV avant ça la petite sœur nene wana ba mesana na bango basala ka déjà basala ba vidéo bana ba ko la mentalité siko ba tu souvent na poto bazala ba souci ba ya ko construire na Congo ba vangisa idéologie ya mboka oyo bana na bango ba coller là wa po école belge ngo pesa na ngo école français ba ni école français mais pays yango bo bloqué partout yango lo moni tala ba photo 449 000 personnes va postuler. Si vous avez un man mamona, on vote nan ba comédien va postuler. Kasi parce que le pays va bandaki na côté la bino comédien pendant 18 ans. Joseph Kabila o bobenga Joseph Kabila. Maman na comédien. Est-ce que na la bindeli de banda ba yo whisky. C'est ba moni Joseph Kabila na défilé il y a indépendance à Congo. Regarde les macaques là que nous avons mis dans la poste des autres macaques. On vous appelle des macaques. Mais man mamona. Un jour, le Congo, ça ne nous appartient pas. Man mamona, chose étonnante. Nathan, il y a, en fait, il y a Kabila, il y a Kabila des fils. Il y a Moutozo Loba. Il y a tant que la maman font pas Kabila. Mais tout le monde a tremblé. Au tremblé. Tout le monde a petit Nazara la maîtrise pour John Maké ce soit balade. Soit là petit mot à anglais moussou. Non ça. Et ça émission Betty. N'a pas na coup de tête. Eh. Pour la batouana. Vraiment. Et man maman. Nathan il y a Africa. Oui. Niveau garçon a détruit le Congo. Toko vanda ne boyete que to memaye batu bino mo bozo sala élection ya vandi pa kangi maboko alobi pe na batu ne bo postuler te mais ce que ça là qui est c'est que a postuler nga postuler pe nga changer nga postuler ba permettre déjà Chilombo akangaki mwana nchunchu to wanda okene na procédure ya kokanga ye po foto kanga ye procédure on suka kanga ye za tene brr ya kate invitation les kakuna to sambiso au diriger Congo pendant 18 ans études faites école primaire comment mutu mobimba banda ya na Congo mwana noko na bango na kofati oya ki matanga boko na lemba comment Joseph Kabila obobenga Joseph Kabila man maman politika l'autre collinga ba kufela mu colonie na famille na bino to koyoka dei oyepe atana ngaba atana barumbu oyade ite bande ko bazate ozali banga to je ne comprends pas na lobby mutu wapi muto ba débourser ba commission longa ba congolais mais vous êtes pas un congolais vous avez détruit le Congo pendant 18 ans ça la posa ne ba kufela non posa ba kufela te mais to mona rappelle que non nani Félix Chilombo akendeki dei moko quelque part sur tatane kina ba mtada ya so inoko to moni etraye yo so mona Notre-Dame tatane kito semeka Félix akufia ya Hippolyte Ganamba akufia mukoni président yo olongolo ki président mais beaucoup fait la tête la famille no boza banani yesu kutada yaki boza banani ya be ba de famille donc
mutu azate tala noko na bango azate tambula 24 commune azate no baba fabriquer les bazoe baza ba jamais baza bango susu loso oyo ba su bananga la pelisa na ebisa grande sœur na mama Olivier bo domina ba ote o mona te ka pesa ki président business style boye ba tina bizwa ezati nani pour la que bino boko sala monte oh ya mais mamona Nathan il y a 18 ans il y a Joseph Kabila bangi ba il y a Hippolyte Kanambe problème c'est le barateur ya pouvoir et l'équipe bon il y a pouvoir et l'équipe tala mama afrika bon fabriquer la mutu kombote ya Joseph Kabila bangi l'équipe comment je te dis la vérité au monde ndenga zawana les vrais noms de papa Kengo Wadodo Léo Lobit bamoni ke babenga ke Léo Lobit na Congo étant que cadre alors qu'il était au niveau du ministère à Minene Mobutu a changé comme on a voté mana Bado Kengo Wadodo vous comprenez Léo Lobit c'est bon ban comprendre na bondi ma otu loba muke Olivier Kamital oh brana voilà bondi ma père na mama za kobo mère nenetio Yaneti yo nanga bo toboti tobimisi mutapembe. Mais sikoyo batu wana onga to tangelo ba Moïse bakatumbe wa. Tata mundele, mama mundele, mwasi mundele, bana mindele. C'est vrai que Moïse sikoyo maison civile ya président. Maison civile ya président ezalaka famille na ye. Oyebi yango? Sikoyo famille na ya osana. Est-ce que Congo ezana métissage? Toza Algérie? Boza la bino mingi tata na Lubumbashi bokoza ataka torsi meti. Tansu ko 4 na bana yo. Mais on ndimi na yo place bato bato linga ba dresser pays na bango ezonga na nzela o tia mutu man 1. Soki kaka Moïse Katumbe a l'équipe président na mboko yo. Ba meti bozui problème. Yanine Poto yebi bino te boza ba fils de porta baba bana makambu. Écoute. Babotami la violence. Babindele tant bakota ki pour bakota sa métissage, babandai ko violer basi ya noir. Yango moni babimisa isko ba génération wana. Babotani bazo kita ba misu ba olanda ba pays mususu yango zo mona bazo tika. Bayeba que un jour mabelo comme les ana richesse to tika pe ba makila na biso poto bandoboto ba boto li Maroc bango to pona biso bala na posa to bunga ba mindele bazasima Moïse Katumbi peuple nini ezasima Moïse Katumbi mais man sikoyo sikoyo peuple ngo oyo ezalaki contre système ya bato bazo ya ko détruire pays na biso grand frère na biso na keka koyo nazo yebisa yo grand frère na minona Chilombo, grand frère propre, viens en maï. Yozaka pour Félix Makassi, hein? Kolobate ke nazalaka pour Félix Makassi. Nzambe oyo asala likolo na se azomona pe azolakisa nga. Yo bazolakisa banzembo na bino pamba na makamelo na balleluya na ba vision de mettre sera béni mais nganza mazolakisa nga ndeni Félix atambisa deuxième mandat. Sina monaki yango. On dit garçon qui a le parlement. Yo, pardon. Inspiration bakata honte. Bolimbisi mama ngoma. Garçon tout ba weleli na bo diriger s'il vous plaît. OK. Garçon tout ba weleli parlement. 21 000. 21 000 21 000. Mais dans un show, on dit Félix. 21 000 on est pas enseignant. C'est ça, il y a pas de soldats. Il y a pas de médecins. Est-ce que c'est vraiment sur les Africains, est-ce que c'est vraiment comment c'est possible les moutons au la parlement à quelle assemblée à lobby ni assemblée sili à télé kei na fin du mois à 21 000 $. Alors moutou azotambola makolo que ne repé sabana sont des bases. Azo se retrouver dans 150 000 francs. Félicitations, vieux quoi d'équiper les places aux alliés vraiment qui m'a bagué ma pas moni. À tonne de choses sur inspiration. Nani. Donc, fonctionnaire.
fonctionner face à la valeur man maman to bazana valeur te yo bazira on dit ba garçon tout ba tchétché bilogi on mona ba bogarte ba boga so to mona ba pe ba to tambula tala ba bien baba masoko na we sa net ya basi oh ba te pesa ba fena ya solo misu basa ba yo bazira na wala sa basa ba ministre donc mon quasiment il faut to comme à niveau mon Félix Tshilombo grand frère propre Toponio pour bâtir dans la paix l'unité, la justice, la dignité nationale de notre pays. Hein? Vous êtes un patrimoine yamboka oyo, nazo yipsayo. Nalanda ki on a Nations Unies, grand frère propre. Au lobby na français, photo bisoto lo bango la lingala. Au lobby oza mobali, oyo aza makati ya kimobali. Oyo bisoto lingo lo bani. Enyo lo bani. Naza mobali na otika la jamais kokoma PD. Naza mobali oyo, hein? Bopikiliki ya bokundu ya nzoto tene baka. Oh. Alobaki ndengwana ko momo alobaki masculine négatif et masculine positif na féminine négatif. Elmolobani féminine négatif lesbienne. Masculine négatif PD. Siko yalo bia botika la okoma ndengwana te bato bayoka ba français monde. Ali maza mobali ya tele ba ozala mobali sikoyo batu oyo azobunda na bango baza bata monde fela oyo o Félix abunda na bango abunda na net ba Moïse Katumbi baza monde fela pourquoi yo tangela ba kombo mo boy oyo yebite na ebiso komone Moïse Katumbi na kombo le bien manzi que tu no ba joueur na ya sélectionner en équipe na ya wa pia ba $100,000 so makamni ba mona na $100,000 wana oh ya la su vampire mo comédie mo pécheur ba ibilar na politika nambe samarino ba ibilar na politika nambe bondimi azongo lisusu na mboka na biso a postuler abande ko gérer président oyo azana objectif ya kobengana bangele bungi na mboko mboka na biso yebi ke pasteur ngasbe a postuler na présidentielle alobi ke yende mutu nzambe atie il faut à diriger mboka oyo nzambe nini oba nzambe ba ebele nzambe ni ati bon komoni ala nzambe zana yena mona la ta kuramo wa gari yem tatinda ba kanga kotino ya éviter de française ba vie mo bozo comprendre nzambe atindi Tshilombo atindi mutu mususu te toza mutu mususu après Tshilombo bana basi bo banda ko bongama bana mibali Kasavubu afute Mobutu afute Désiré Kabila afute ngele bungana yo sala transition ya soi-disant tata na ba afute Tshilombo azo dresser pour bino bana basi bo sali to bongama nous avons besoin d'un président femme. OK. Oh yebi que dans les années qui viennent à repostuler tant que moi si na Congo na poste à présidence ayebisanga komone na bando yebisa déjà tata pour à côté na place parce que après Tshilombo vouloir ou pas il faut to tiana nous président maman comme le président batata bala libali bola bakali tutu bozo soana bo fabriquer batala kuna bino na bien de ça fatala kuna oh nani on tanga comme journaliste on Petro azala tete robwe nani sobi ba ujo kanga wa kotaki kashona waza kotaka tumbia alaka mutaba muziki badala ndala soki ndala OK amtalukuta ine mtu akamba nzambe nini ya Yesu Kristo obo yebite Jésus a bino boyebi ke Israël ezotika ba maso wara calme bato Yesu vraiment place nzamba bota ba bano boma bande kona ba fomo sosola Yesu amazala ka sito yebisa bino Yesu ala mutu mwindi azala ka Yesu ala mutu mwindi bo yeba te banda kala mutu zala makamba ba micro yeba te Jésus ala kanwa puis comment on ala Jésus te boko mo bengela ba Yoshua vous changer ba kombo ka succès Yoshua, Jésus Christ. Comment les nani kazi? Ah, fils de l'homme. Moi non a moto. Oh, donc tu vois quel message ya pasteur ngala c'est ça na mo. Nazala besoin na moto parce que bango lisusu mutu bayaki kolakisa biso ke kolo Yesu ye wana nzambe na biso. Nalandake na TV.
Il y a Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a la classe à Tangia, éviter que Makambo va aller sur Bonzambe Zafou. Ils ont le kuta. Il y a le kuta. Ils ont le kuta. Oh, c'est la franc-maçonnerie. Ils sont tous là-dedans. Pasteur ni otombo la musapina Kongo lo balanga ka yebi masolote. Aloba. Nzamba mona ya futu. Sauveur ngo ya futu. Bangala sala bango batelemi mfu komba mfumu kimbango. Ate ya komba mfumu kimbango. Bangalas. Bango po bango batela nzamba Israël. Nzamba ba Jérémie, nzamba Bezaï, bango tuna bata bankamba la tu. Batala la Bible. Na bata bakamba ni. Kai bango la tu. Ah. Tala, omoni makambo ngala zoloba. Kumema ngala ba chapitre bangala sote. Grand frère Chilombo. Et puis pas positif. Grand frère Chilombo, je vous dis, Europe mon baba voté. Europe mon baba voté Félix. Ba voté Félix. Vous assure. Nazasir. Parce que bango ndela zo moni sabango vérité. Aomoni sabango pe le kuta. Na debi batu bayeba kiteke Félix. Lelo mutu nyoso auta poto. So ikaka nekinjili. So ka lobia kota lemba kitoko. Na Félix. Mutu nyoso roule na ka. Okoto bima elenge sasa yo ngunza kitoko. Okondenzela Saint-Martin ya Sekomaf obima kuna na ozetan oya nzela ya bypass kitoko. Okoti kutu dom na loba ngiringiri libulu ezate. Koti kitambo mabulu ezosila. Njili pe babandi ko take déjà. Njili pe babandi ko take. Bien sûr. Obi ke njili ba Angers eye esa le stade na terrain 6. Esa le stade yoka lisusu. Mama ye mona kenda ikotala. Ah non. Ngala bima mboka. Hôpital wana Nigeria ezate, na Benin ezate, na Mali ezate, na Mauritanie ezate, na Cameroun ezate, na Centrafrique ezate. Bana badianga ndo o babeta rally. Bovanda vanda na bamboka na ba 3 mois ba 4 mois ba inane. O ngape na beta nzela mbaimbu. Abimi PK12 Mbaimbu, Maiduguri, Kano, Lagos, na Koti, Benin, tout, Tokokumbo, na Lekiti, na Komiti Maron. Mais hôpital wana, je vous dis, Mama Yemo. Mama Yemo sali. Kitoko. Toke na kanko kolopa ba soda. Toke na kanko. Hôpital kitoko. Asali bino komo na tamuke. Merci président de la République. Sauf au pays chance il y a un deuxième mandat au pays. Ton petit chance c'était à Koleka. Bien sûr. So Moïse Katumba leki ba meti ba odaye na Congo. Ba meti ba daye par rapport ba meti pa za batu. Batu ba yesa ba ke métissage na Congo komaka. Awuta wapi? Awuta wapi? Ezaka kalokola ke papa otominda ku obongisi otiba peinture obongisi nda ku bien ba mona nda ku kitoko me ba. Tozala ba master ba. Tozala ba master ba. Bana bandia ba biente bana basala elorote. Siko tatani atomai nda ko bana basala. Kazala kwa Congo de todo Congo siko la mini me pepe lela. Te kolia so lo bike tolia kate. Okosiyo no sakala na batu balia kate. Ba Congo le kosa batu bo epwani. Todo kosa. Nous pas prendre 1000 francs. Bino ko linga la viande. Ya mama mini ba viande not. Nga ya ba titre. Oya. Ma titre na si ba. Fidèle cher internaute. Boyebi ke man mamona tozala abona plateau mais man mamona. Et ça de l'autre moko président la mission almaka Félix Antoine Tshisekedi Bakake yesoki a réussi te kotia kimia na est de la République démocratique du Congo c'est que bilan na ye eza échoué. Oui, Moutoutan a lancé un défi. C'est comme aussi la Bible déclare si tu te répands pas, le Seigneur viendra te détruire. Seigneur Amaya, tu vas continuer ma bête. Tu vas continuer ma bête. Tu vas péder ma bibite, ma bibi. Tu vas décider ma bibite, ma bibi. Tu vas la piter dans ma balade. Tu vas la battre fête. C'est comme aussi Félix a lancé un défi. Mais tel mes amis dans le bâtiment va diriger qui 18 ans. Tu peux ça y 18 ans. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Le mandat est échoué. Échoué, yoka. Sous deuxième mandat, tu peux ça 18 ans, tu peux ça 18 ans. Ato boki maseke, ato bongo tokoyeba yo na bizaleli na yo zabolo. Alobi ke guerre que si la mendeni Moïse Katumba alobi dans 6 mois aussi ça.
Moi, de quelque part, je suis un ça. Donc, tu es président. Vous avez contre le président de ton côté. Mais c'est quoi le Belinayo? Ils ont conquis. On a une vraie guerre au Babimisi. Une vraie guerre au Babimisi dans le monde entier. Covid-19 et à la Covid-19. 2 ans à repos. Ah, botika ko on si ba to bossa na bino to bossa na ba chrétien bossa na ba verset Covid-19 ezalaki tangu Joseph akendeki na Egypte ndoto ya Pharaon esalaki ni ekobisa magia Félix alobi na biso akokomisa Congo neti Allemagne pe alobi na pouvoir na ye akosisa guerre wana guerre ya est si vous bateau batekaka arme na monde bazar bateau bazo armé Kagame bazo pese ba millions bazar ozo comprendre si vous azo sala diplomatie moko eza amonisi mukili mobimba vraiment que batu baza ko agresser biso eza malhonnête ya garçon na bela liboma Kagame abela liboma quelqu'un qui tue les frères africains il est africain. Est-ce que pays où il y a côté sa génocide andimé à la malhonnête ba mindele pays où il y a côté ça koboma a éviter que ça pays moko bassin Afrique centrale mukolo o Félix a une force peut essayer à force la chance de passer à deuxième mandat bon mona ba mindele ba américain si ba lobaki cesser les faits. Mais bon, mon abamindele, les lots natali l'information, le gouvernement qui gagne là, ultimatum contre le gouvernement congolais pour les frontières. Comprendre? Et l'eau que ça dit le lots Moïse Katumbi, baba notier la bisopé, mabaya na mboka. Parce que nous avons abandonné notre pays, abandonné des postes. Il y a beaucoup d'intellectuels, de mouvances en Europe. Sali Papa Ngwanda paix à son âme. Mais à part Papa Ngwanda, Baza est belé. Na Congo, ils ont fait l'abandon des postes. Bavandi na bango kuna, mundele bazota la pays na musika. Mais biso ba combattre zo sala o. O isa combat mo isa ya baba secret mo isa ki bamba kondiwa na ba ebiango. Mingi mutu ba sepela ba pecho abimisaka nango, garçon abimisaka nango, race abimisaka nango. Je vous avais dit que ndenge nini les lotos à garçon mo va diriger pendant 18 ans. Yo so yo pas mo. Ne sabino ke wane zara ba yete. Azara ita ba kama singana kingo so yo pas mo. Bozo ba to ko sekisa bino na ba plateau na bibo. Otumo ete ngama comme na lo beza différent. Na stopper ko lo ba kambo. Téléphone na ngana zo sayo. Choc. Oh. Mais surtout, mal de regretter, de gouvernement, le barasouté. Tindape, ba miliki na yo, tindape ba droit na yo, ba 10 chiffres, et la paie man mamona. Jean Simayas à l'Italie, Bile Koke. Ba viens tout bozana poto, ba master nanga, tout ces boys. Richard Luemba, Maître Ngoma Jintoya, Solu Baka, Nikensi Bayaka, Brice Mpangi, Michuri, Jean Williaba, Bayaya. Marambona a le besoin de soutenir Ngai. Nana soutenu. Bamokina Fondation. Place aux alliés. Nana Posana. Nana Posana. Koko Bolebe. Nazo Lukayo. Nazongili sous micro. Naranisi. Oh la lobby le lo, eza débit à makambo oh la koloba mikonezo ya de oh la lobby na pomper na nous pour comprendre vraiment que té azana mambibela ya mwana pona lelo tata pour tout les lois battre la biso to suki wana na mama ngoma de casse pour na ngai PV et koki wana bolanda mal donc na zongi ndenge zala ki chaque semaine émission va dokota chaque semaine émission va dokota chaque semaine émission va dokota 2 ou 3 parce que na minga koloba Mamba mono za méchant makasi ya makasi tolinga garçon wana apusana na deuxième mandat tokomona et puis on beta deuxième mandat garçon wana petit wana akenda na kamba longola ba sapato te mais eza terre ancêtre
bakolo mabele obi ke grand frère Chilomba kende kuna mwana Maman Marthe Salia passa Christian. Et bakuna kamba nyos balekana bamata kabila pa. Et puis belle basali tout. Nakutana na président de la République. Pasteur Mukuna posa na kati. Oh, comme ça pasteur bien informé. Pasteur Mukuna pa tu a moi. Chakikaya. No benga rasta wana batu nyos ba olinga ka ba yo kaye. Ya solo. Mutu mokaza na kati wa ibsenga ma président de saya mbaki yo. Mais ngape na ibsenga mutu wana na loba ka président ya mbaki. To kuta na eponga na zala place na sala ye. Ngala likolo la général. Oya zo boya ngala kote bo ngola boya. Place na ya kuna yo boya, comme yo za danger. Merci beaucoup. Fidèle internaute. Voilà bouti kolanda. Invité na biso ya mokolo ya lelo oya benga maki na kombo ya Rasta Mane Mamona na ndete utiko décortiquer de retour baki oya lo baba facture na micro azongi déjà na ba mo ba ya ko lega la émission na ba YouTube ba chaîne ba comprendre maki makamba kongo il fallait ga tout ka garçon là OK alors tout ka lo ba distraction o lega na chaîne papa le garçon makamba zo lo ba ya mo mais o senga ba sa na pays il faut ba éliminer l'étranger d'infiltrer tout basa na armée bazali kaka na bakete na mais la constitution la biso pe na article 72 le baki munyo se reposer candidature il faut azala d'origine congolaise mais nazo comprendre un peu ya ngala na pe to comprendre Moïse Katumbi bimeli wala ndenge nini mutakima ki kanina akima te ba commissaire congolais na compte pe ya piège kazala wana mukoba ochaka kanga lupam ba cuivre na ba iranium wa banda olexa kota Zambie total à soi que nous avons dit. Baba toko kanga ko pan. Ma Jacqueline dala ko pan. Merci beaucoup, merci à la prochaine Mamona. Merci beaucoup fidèle sur tournant sur tout bandana man Mamona toko sa taba. Non, toko li ata journée mobimba. Alors, to suki wana mpona lelo toko yamé dans la prochaine émission toko kasuma Mamona. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na confiance et fidélité au Pesabiso. Na KTJ Culture Africa. Na lobaka toujours yom tu au s'abonna, merci. Yom non au s'abonner te s'abonner massivement au kozala des sites ba info réelle toujours à la page. Na émission la bino na lobaka toujours bolinga pe ko préféra tokundo la bosolo oyo simple servante na lobaka toujours wana pona ko présenter yango pona bino.